Le prince mondial va pas le pango. Vous assure. Vous assure. Vous assure. Dégâts. Petit frère. Ah, petit nangaï. Yo, lek. Toi découvrir Nabino, est-ce que aye ko pesa devoir na nani, est-ce que devoir a pesa la ki de académie mais solo la ki ou pas check. Yo innocent keba. Au comprend yo de jour dans la gens on a besoin criminel na mboko batu baye bio. C'est comme moni ba mama, o moni mutu mususu na vie azoya kuboye aobeta masola basi na devant caméra, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Si vous avez vie privée, vous avez une déception, vous avez une respect. Vous avez compris la réalité. Dieu n'a jamais été corrompu. Ezakoya, Ezakoya. Omona po ba réunion comme ça na mananda kuna yo ngana ndeko na hote na yebi ata muketi oyinga innocent otaka innocenté criminel. Nous avons déjà dans le mois de juin juillet bilan na yo na makambo WhatsApp na kati ya Suède to Scandinavie banani balati makasi ba obaleka na TV, je précise bien. Bonjour fidèles internautes, il y a www.bomokoyamboka.com. Toujours dans les bonnes naïbs sarabino à la recherche, il y a vérité, ba vrai baza banani, banani balatra na Scandinavie, banani balatra na Suède. Na micro ezali oyabino Isaac Suède, le président de tous les journalistes à Scandinavie. Toujours dans les bonnes abilili eza oyabino digital momo motonzambe. Mais namoni lelo dégâts ko saganate wenze mo fungwa mia to yebite ezanini. Donc vous allez toujours branché. Petit frère. Ah, petit nangaï. Yo, lek. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango. Nzamba sokumise misho bongo bino bosa wapi na nzamba sokumise misho bongo bino bosa wapi nzamba sokumise misho bongo bino bosa wapi. Petit frère. Ah, petit nangaï. Yo, lek. Bonjour fidèles internautes, il y a www.bomokoyamboka.com. Toujours dans les bonnes naïbs sakabino avec votre humble serviteur Isaac Suède, le président de tous les journalistes à Scandinavie, à la recherche toujours à vérité, nani ayana nani, nani abanamaka WhatsApp, ba vrai WhatsApp na mboko baza banani, na bilili ezali oyabino digital momo motonzambe po yeso akanyo photo a filmer yo mokil mobimbe sepeli. Alors nazali kopesa mbote na oba bengi Joao Ndombele les bibliothèques internationales n'Angola. Ogazi Manhattan à Genève, toujours dans les bons pour Mikolo, Persimba la vrai Isaac Suède po, toujours dans les bons. Mais les loga n'engé zala wenze fungwami, et kale fungwami les presse mondiale a fâché na n'enga dégâts lobi que non Mikolo yo, vrai zabiso. Est-ce que aza vrai na ma WhatsApp na Scandinavie à suivre? Mais avant de commencer, Nazali Komona Oba Bengi, Joao Ndombele na Angola, les bibliothèques internationales, les presses mondiales, les presses mondiales, les presses mondiales. Les présidents. Ça va? Non, mais on a un logo. Mais n'habitez où ils kanda Tony? Non, ils kanda diaga ba petit tout ça. Moni trop parler petit. On comprend? Na oloba lelo mingité. Ils ont que pour na corriger ba petit. N'habitez combien kanda et combien kanda? Non, surtout c'est kanda ma bête. Biso da bana nzambe, biso da bandogité. Et kandeza te, biso bandogité ko ba shonde ba to na kanda ba blabla banini. Non, lelo ma blabla yate. Siko na habité ah hôtel la ba mindele to ba petit tout ça ngo mesala. Te monika ke lowa mo mbule beta ki lelo. Mo malili wana na bimsika ba mokoto, yeso ka moi moi pour
esepela quand même. Mais mikoto on va dire mususu pe odefara na yo. Na mboko ke defa mokoto moza malade wan dokite. Na mboko na poto ko sa biso to eza vérité. Non na poto ba defara te. Oh lo babonga zaka ba blabla o. Zairwat. Yo defara te. Le prince mondial papa lopango. Vous assure. Vous assure. Vous assure. Dégâts. Fidèles d'internautes, il y a 3W, vous avez toujours branché, vous comprendre que non, le prince mondial il a fâché. Alors il va péter tout ça. Tu évites pas péter tout ça. On a bien gabaza banani. Est-ce que y a ça vrai Scandinavie? Est-ce que Mikolo lisolo vrai na kati ya mboka le prince mondial na éviter au bengi sibiso mbangu Isaac Swed bomoko mboka boya na éviter wesu e komi ya boye to ndeni. Non mais oboni kaka non na ebisa kio. Masolo ke baluba ngo ke non na vie ko welisa mbangu te. Poso zo welisa trop ba okanga yo. Vous comprenez? C'est ça. Si wana na ebite komo lo bana ba adage to masese to ndeni ko faze ko vela nga mo senga ke monzale ko lo ba trop te poso ko lo ba trop ya ndo pesa ba te bele comprendre biso to ka pona ko se plisaka public na Suède donc na se présenter non d'avance donc comme on a le prince monzali papa lopango le prince toujours na top et plusieurs fois na top mutalinga na mambabilamba na mboko na Suède azati babi olato se pelisa non ba tuté non mais ngana ko se pelisa tout na yebsanga na ngolo baki bongo c'est ça faut yebisanga mutango faut yebisanga il faut préciser nani c'est qui te balobaki non mais mutalobaki on faut yebisanga aibo sai la tante na lata te na sepela vous comprenez na lata te ke onga na sepeli po anda kwa ko bude ba balobi olata no sepeli sa mokili bon nde na beti boy tala nde na beti na ebité mutone fa à l'aveugle tane na beti boy nde na beti boy costume le plus cher le lot climat ezaki mobulo yo ko mo beta boy tellement opanza cour de gars comme beta boy non mais cour de gars ils en ont nga moko fondateur bakomi ko le lot wana po omoni wenget lege simbaki batutu bakomi ko welango o wenge tonia o wenge el Paris o wenge donc ils en ont bakolo nango mais ngai moko cour de grand c'est moi donc Rigo Mambasa zawana ba misuba sana ba moeto c'était bon na masolo et ça te comprendre ba tellement solo la bien te yango nde cour de gars panzana non cour de gars saline de bonanga yo trop bouche non ngana ka blabla te bouche ndenge nini yo ozo mona ba bleda ba oleka ba ofinga batu yebi solo bleda e bouge moko mais bleda il faut yebisaka masolo bleda eza ko finga te bleda eza ka ba yebisi yo ke non outi bled sika est-ce que c'est un jure na yebite masolo ngo batu le prince mondial toujours na top na yebite na moni ba pradezana na moni donc na yebite kandeza opesi ba oza suba deva po dia kadimama déjà na yebite yango pezaka to Antonini na yebisio bike bilamba il faut zona mu pepe mo yo loko bimi boye bilamba fait profiter ba mon compte fait profiter pour tala yekende kin donc il fait profiter le prince mondial na yebite wana ni na le prince mondial biso toujours à la recherche de vérité wani non wana na bombi parce que moni topesaki bango devoir tu siko baye nango te na yebite papa to pusana biso mopanzi topesi bango devoir baye nango te to yebite soki devoir ngo sikoyo bakoye nango mokolonine bon c'est ça donc mutumo atuna na tuna yo eloko wana dia kadimama esololaki me utaki wapi non dia kadimama omoni ba bleda na monake misomo ba bleda basalaki dernièrement awa omoni ba blo mususu batu mususu balobaka na ba vie soko yebi na makamba bilamba te kolinga ko ya ko welisaka te vous comprenez na mona petit na moko Chamazulu yebi Chamazulu na ndena susu yebi Chamazulu te oui bon te yo komisanga te ngana boy na ngai na yebi me na boy na ngai me yo komisanga petit moko boya bleda uta mwanda ando sala makayabu na mwanda oyi makayabu ke bandaka na tolia kana ba makayabu ya ola baki bola uta ba mwanda makayabu moko boye suwa ka boye sala ko mo mungo muko yesua so tona ba pota muno kasi petit na mettre na ngo ya osala ngote petit na ya Chamazulu tika boye dega donc alobaka lingala ba yombe boye muyombe boye asala ko mtalobaka bien mais c'était muyombe moko muyombe gauche Chamazulu yebiete le prince mondial nde sala ke na koma sous sérieux makasi non mais il faut comme sérieux o ça na papa lopango c'est ça ça non question mo ngina tuna eza ya koyeba nde oyebi Chamazulu c'est là non est-ce que na kati ya sap injure eza bien non injure eza bien te ezaka ba référence pour na koyebisaka bato ke non ngana papa
Vous comprenez? On dit mutu soka na moto, ngana muta moto. Soka na moto to kosuka no na nini na moto, mais avec stratégie. Pour ngana ko sopisa yo, ko sopio leki. Pour beaucoup bunga. Non, ngana ko bunga te faut bisa ba bleda ngana ba. Beaucoup bunga pour makamwa sa pa beaucoup ko tsapi ba famille na kati. C'est ça le problème. Te balobi ke yo nde muto bandaki. Yo bango yo kanga déjà na finga na makamo na mutu. To na makamo sa mutu. Oyokanga na manka déjà maman mutu. Non. So yebisanga non sapeur ko se comporter ni devant caméra. Sapeur nengo zo komona nga boyi. Sapeur a se plus à public. Pour public ba otala biso. Ba otala biso, na osala ba délire na nga esili. On comprend jamais na ko finga famille. Non, biso ke na famille te nga na bien éduqué. Nga na uta pa mère na nga père na nga éduqué nga bien. E bisanga ko finga ba parents. Ko finga ka be bana batuté. On comprend? Ko finga ka mosi ya mutu. Te so moni muta finga mosa mutu. Wana mutu na ekufa. Donc azana A na V. Donc tu as assez na souka comme AVC. Oh là. Oh. L'andela ka vu na yemona et ça la bien té. Comment? Te ya on a tout ne répondre na bien té na satisfait té. Na za na posta na yeba. Est-ce que sa père a ko fingi puis ba limite ko za la neni na kati ya délire. Non, délire ça soko za na sa père. O leki, o lobeli makambo bien. On a tandi ba kinkutu. Obige wana za ba fucking kutu. Ngana zo suna ba kinkutu mususu. Oui, tandi, autant on peut comme on a les princes a ébi la tate. C'est normal na vie à ça. Mais ce qu'on y est, au bandi au bêta nous, aux anons sa périté, aux anons DJ, Petsono yambagi ya Chamazulu wana. Oya zolo mnene boye. Oye, Petsoana adalo wala. Non mais yoka, moni Petsoana. Ada Petso fonga na éduqué. Petsoana dem poule mal éduqué, mal élevé. Ngana ko éduqué parce que quoi? Au moni yadalo wala, obi mona soso. Soka tondi nzungu. Veut dire maman na ye azana se siko moni bablo musuta ntozonga batu tango déjà ozokende mal éduqué mal élevé monte ko bungi non kasi bongo yebi ba bleda ko wana ba moto ba pelisele nga na bakoni siko nga na koyana mai ngala yo sagala kala yo okala mona kingabwa te nga na mona kingodi Kingston nga na utana kingabwa quartier le plus chaud na Kisasa Mobimba kingabwa. On comprend Kingabwa on est au toit yebi avec quartier le plus chaud c'est Kingabwa. Les princes monzale papa lopangu toujours na top toujours solo ningi zalaka. Confusion peut comme moi trop. Est-ce que ça perd à TV na ça perd à la tracima caméra bazan ndenge mo? Papa. Mais est-ce que ça perd à TV et ça biso na leki na TV na caméra muta lo bana sima caméra et ça le rôle normal. Le rôle ba Percy Tumba, ba fait nga David Louvoilou. Bafe nanga nani ba picho pacho asota likonko bafe nanga tu wana bazana bango bato balataka kitoko. On comprend? Ba Daniel Alvaro. On comprend? Mutema ya mondelendele balataka kitoko. Jamais au mona oleka na TV parce que azana likamba ko lobela pour makambo sapité. Biso de défendre sapé. Ngana abu nena abu toko tu nanga bu ngana osala nde bato ba sepela. Biblique sepela. Les princes monzali. Na yaki masolo ya kadima moyebi yango. Nazoyeba. Nazoyeba na ebite babiloko yelengo mutu tondeni. Non mais oyebi ke nga babiloko mususu lo barate moni biso to ba papa, biso to ba leader d'opinion. Tant on le kabona passer message. Bilambe ça kitoko me ko yibate ko landa les princes te po oya ko kufa pamba o koma ko kende ko defa ka ba sapato batu au défi non nga na defa nani papa na ngai on to babiloko na ngai zala sincère na micro na biso à www.bomoko-ya-mboka.com zala c'est les princes monzala atikala ko defa oui ou non nga na defa te oh nga na souhaite nga na defa logo ne atombola mosapi aya pe na épreuve nga na defa nani nga munoko non nga ko to obi ko to yo o kam sangai parce que ba bleda wana ta ba leka ki wana dipo na Chamazulu na mususu aya kwa mwana SS wana mongol longa ba mongol de ba rasta salité wana tout na bango ba question wana donc ngana ko defati ngai ne na libo na defa ni na poto mo ke ndoko defa ndeko nango defa pana ngane na libo ngana ya ngana mwana Kingabwa na ya mboko liboso ya bana Kingabwa tu ndeko nanga pe mimi chonga ya landanga comprendre donc ngai ne na abona ya te ko na koma na maboko ya mutu te ngana koma donc mbala moko na leka na kenda ko bwakisa comprendre parce que na ndeko te na vandi na kan ndenge za kaka ba 3 ans na kan na ye awa na baniwa masolo ngana imbala moko makamuna ngapona luka doki chéri banini masole vanda e ngana ya te ko na kina vanda pa mutu mutaka belanga chemise ngana na bien na mbongo ya mère pesa nga argent de poche on comprend ngana mwana mama ngana muta pasité na donc c'est ça les presses mondiales tromi déjà presque 3 ans déjà fait année 2015 nous a déjà na mois de juin juillet bilan na yo na makambo WhatsApp na kati ya Suède to Scandinavie banani balati makasi ba obaleka na TV je précise bien
na bao babetaka nsima caméra te mais na bao balekaka na tv banani balati mpena kitoko babeti mpena sapa babeti mpena lokolo ndenge esengaka non moto ate kanga mo tika boyeko bo Nicole Prince Monzale kanga mo yo mosu na ndeni kasi laki said kanga mo ngamo ka yo mosu na ndeni ntango nalobi ngamo ko siko nga na kokumisa so nani ka yo moka awa eza ba DJ baali okomprendre Blanchard Jema meilleur DJ na Dadi okomprendre ba on a ba DJ ya solo ba na ben streamer ba DJ musu ba DJ ba vantir parce que data na micro pa mbati wana wa DJ avantir question nga liboso ya nangina tout no pe lisusu ezake no na bilambo lati du premier depuis janvier 10 mois ya juin juillet elamba ya Cherni no sombi bilambe za bela musu na tinda na kin ya boy na ko sa mais neti on na c'est dans likolo il a 14000 couronnes tika boyoko mais ndeko na ngai mais ezabi ozokosa to ezabi osombi eza na somba yango na réalité biso nde tembe tokotala na somba yango na siblisa mo na nga randi na masa na nga rigo mambasa mitala okompo na somba yango 14 balles digital momo zo elanga bien 14 balles eloko eluka ba problème yango 14 balles okompo eza na get one ouais les Prince Monzale na ebité tomoni kifumba ekala biloko eza awa na ebité ba biloko to ko pesa na ba komo po na ebité bato muso balobaki ba golf à Weston nga okuna pelango madame oza ya madame yango ya trois couleurs ya madame na pelango madame yango nini Jimmy Weston o comprendre ba koma pena komba madame Monzale o comprendre madame Monzale donc il faut tout na bango moni bleda wana yaki na golf à Weston wana et c'est latama trop et ça ba biloko bato balata yango lisuti okomba bato balobela yango lisusu te kenda ta na page omona golf à Weston ya bavette balobela yango lisusu te okomba c'est le cas ekoma ya ba momi okomba ekoma déjà ya ba momi lata maga lisusu te golf à Weston okomba ekoma ya ba momi ba na makola bien mona moi bord moi noir golf à Weston lata maga lisusu te okomba biso nga na lata yango déjà kala na lata yango na fête mère na ngai Frazi bato bayebi bana yerebro bana yetebo bayebi masa na nga Jos ayebi okompa bato tout bayebi donc ya madame donc ba comment on peut la combiner eza sur commande eza sur commande oh déjà muta le bela suba makambo ta moni siko so ngo beta neti o neti golf à Weston so ngina beta siko ya lengi nango o eza golf à Weston te nini tete mezo siko o eza raison omonyo tala mokoto tala loko elengi mafuta maluila na bavete kangama na nzoto tala binosa tala ndeko na ngai ngomi akando boka sunde ndeko na ngai no eleki trop non mokoto eleki trop bongo siko obete babete masola Prada tala Prada na somba yango kala na sombele ba petit ekende kin ya Tugumi tala dega na batango na peko ya Tugumi Prada dega siko nini susu tala taba mafuta taba mokoto tala ba mokoto non tout ba donc o kudeke no ki sasa pour ba kolu musuda na tindagi ah bon on comprend tala ba chocolat on comprend tala ba biloko boy on a moni ya tiger oh tala ba biloko to yali yepo na tiger mais ça biloko mboka na biso ba biloko na biso mboka on comprend bo siko eloko mona ibisa yo awa omoni eloko chocolat pour dans le longol ba sapota ba pecho na tuba yaki na ngomba bleda wana est-ce que eloko chocolat Prada mais on peut mettre l'isola mikata moto ngelo ni mikata moto bato baliaka mikata moto bato baliaka mushino balobela ngo te da griffe basi na pesi mère yuyu ba benga mikolo mère mushino camarade ya Mimi Chongai tala o biso tona ba Tommy Milens talo zo komona ngo chocolat biloko kitoko o comprendre ndeko faut comme timba wana ba bleda wana ba yuma ba ebe logo te ba blabla bon moni sapato eluka makambo double tirette Karl Lagerfeld omboro ba biloko balima o asala Chanel yeyo Karl Lagerfeld yango mona na beta yango na bagana ngo yango mobimba nango bagana ngo yango yo oza cravate nango yango Karl Lagerfeld eza suna parfum nango chunga ngana zanga chunga to yebia ngakolo banchunga petit 50 parfum coca déjà kala et coca déjà kala Nadine Bella déjà boaka déjà masolo c'est le cas et comment go ba 70 ola nga bachunga donc yango moni ba kilo musufa na kindana ngo rapide donc tala bachunga
Chunga na chunga donc c'est ça. Chunga sola kaka. Chunga donc chunga na chunga donc. Na epite ba plan éviter ton nez. Ba plan yali ba mso na kata car. Donc ya kekele fona pia ko ba petit mususu. Ba mso Ola. Fimbu na kekele. Ola, et combien fimbu ton nez? Mais tant boso ben poli. Faut boso ba fimbu. Ba fimbu. Vous comprenez? Donc yango zo komona que non na moment oyo yo moso komona siko tant muta beta display ye mo za no display te oza ne longa mabe oza vilain oza longa ba mongol. Siko tuna ba biloko tuna la titi. Tuna kite. Tuna kapi. To ba no makolo. Oh, yango o mona libende te. Digital momo. O mona ngote chanda. Ozo o mona, c'est la vie. Donc Vexas. Tchachi. Oza Vexas. Vexas ya sandal toi n'était Vexas. Ouais, devoir toi. Devoir déjà la personne qui va devoir ba ko kana bango te. Tala, mbati. Ola, connaît pas demander na habité. Au sous devoir des cadets na habité so zongi sango to ezalaka tomata. Non, donc comme on a papa leki. Ah, tika boyeko. Papa leki lisusu. Hein? Non, bango susu lisusu. Donc dégâts. To les gars na dégâts du maman, ce que tu peux se devoir ya papa leki chanda. Parce que des cadets na zo mi tourner zongo to ezalaka. Est-ce que ça parmi biloko eza pona moni ngo na honte. Dégâts. Donc na habité to zo kende na zongi la tomata. Nizu. Pat. Non, mbati yo mo il faut tanga rapport là msu na kobeta na batu ba mona ke na okoso. Digital moment toujours dans les bonnes na lo. Ya la msu batu ba mona na okoso oza ba jini te ya ba vantiki te. Ko ba jini na kosa leka te. Ngo. Donc ya nango kenzo. Oh ma c'est du kenzo. Na habité. On voit. Tozo mata toujours dans les bons na lobaka. Kenzo vraiment donc kenzo jina kenzo yo ka lengi mafuta. Yo ka jini lengi. O ba sheki ba sepelaka. Mata. Na habité likolo siko. On aébissio. Tala desena makolo. Tala ya mo ndezali, tala yo moko. E balani. Tala choma boy. Eso monango. Choma boy. Ouais. Tala choma kitoko. Siko na ebite komboti. Photo eba. Non, oza kos. Oya kos. Donc ibule kaka. Yali solo rien. Ate yo bule yo est-ce que yo mona boro dan basay quoi. Yo ça ba bloko il faut créer, biso créer ka. Vous comprenez? Et la chemise. Et la chemise, mais ce qu'il y a bras cassés, au bachegi ba osepela mec na ba nyota mangapi. On comprend ba osepela ba moni na bango. Ba sek na déjà ba Mireille ku chocolat chaud, ba osepeli, ba Nadine. On comprend ba sepeli donc toutes les femmes donc tous les momis tout na mboko ba osepela. Donc tala bord nenge vandi. Non, kos. Na habité na masque siko na habité. Non, yango déjà na beta déjà, tu na beta yango donc yango déjà za la nango déjà. Black. Oh de solo là mais na o changer yango parce que moni na ko keka na ote. Na o beta sous masque casque mususu. Prince Monzale. Casque déjà, yo mo tala. Comme les garçons. Comme des garçons toujours. Donc comme des garçons, na changer yango le soupo et puis ça sous harmonie. Yo yebika Prince Monzale na habité to ke no mwambangu. Valeur nini ozala nango na ba mama na habité. Valeur nini ko ozala nango na ba mama o balandaka yo o basekena Prince Monzale papa lopango ko lancer message ni. Non, il y a les bossos vraiment, il faut nous donner sérieux parce que moni ba mama, au moni mutu mususu na vie, azoya kuboyi, aobeta masola basi na devant caméra, ce n'est pas bien. Vous comprenez? So otali ba vie privée na bango po mona que bazwaka pe ba déception belé basi ba kimaka bango ba bengana bango na banda ko pona nini, baza na respect na basi ti. Moi si basi ba mama tout bazana no sacré ya liboso ponanga basi baza sacré po lelo soki ba mama te bele pe biso pe to zate na mokili donc nga déjà ba mama balinga nga na mingi ponga mama na nga sala mingi ponanga ngai naza mwana ote moni to banka msu to ko lo barate moni mwana msu ko bota lelo lobi na nga po deux jours bobimbo kendako biso to botami bomona ma bozu ma ta ebele na maternité na bito so comprendre donc ça veut dire que nga mama na nga souffra trop ponanga pe mama na nga linga tena kenda ta Brazzaville la pamba atako to voyage moko boya tangola donc mama na nga linga te parce que mama na nga linga ki donc abota ki nga po asala oyo keno ko sala devoir ya ba parents comprendre donc mama na nga tinanga na poto na tsata un lukuta libendeti ya ona sepela na mama na nga mama Thérèse Mambu mama na nga na lingaki trop donc nga ba mama ni otu ya monde na linga bango trop nga za na problème na moi cité so na problème na moi si na senga ma pardon pe na kima ngo pe na linga pe problème na moi cité donc ba mama vraiment na respectaka bango trop baza ba mama na ngai ba botaka biso donc na respectaka bango trop bagamba basi ma na sala ba njiri te ona lo ba moi si non c'est pas ça quoi pour nga mbango na ebite na minute na Scandinavie na Suède obeta tolo koza yo moko to comprendre te siko na libanda to ko beta na pe batolo te no Prince Monzale na Suède
ozomi mona yo mo libanda to komona banani au presse mondiale zone. Non, siko moni atana katsawa ba massa bali o ba betara ba bilamba na sens que il faut ande sapeur. Il y a des sapeurs, il y a des gens qui ont fait des propre. Et on a un débat au thé. On a changé le système. Je vais voir avec Ngandi Bola Tarabiete. On a bien la fête, on a bien nos parents. Ils ont dit mais ça que non, on a délit avec caméra pour une bagage sapeur. Non, non, non. Ceux qui ont un cas de souhait, n'a pas mouta le bas sapeur, ils ont Dali Nyama. Donc, ils ont un président Dali Nyama. Bon. D'accord, le petit nanga David Democrano, de voilà petit nanga. Et le prince mondial enfin en exclusivité na katia 3W pour Bomogo Moka atangi nani David l'équiparié donc. Non, wana da petit, wana mada petit. On a petit wana atatu boma ina leka na ba écran ba manka ngalo ba n'importe quoi. Donc jamais au monde a le kabwa le bago femme nanga na parler pour madame nanga ayebi ba bloko ni asala pour na David. Respect na maman. Ayé ma petone loko wana liboso na go respecter. Non moni petone moi respect. Ma reconnaissance c'est pas wana petit magege moni ba moto nanga ezaka mutako la nangote. Petit nanga soka la ndaki moto nanga buleke loko la ye fa komanga. Wana c'est mon petit, mais azaka respect. Moni ata ne ba bledo ba maka mère parler. Ba maka ki maman nanga petone mso maka mère nanga. Petone déjà na méchant. Petone na méchant. Ana méchant. Et bah petit nanga Casquito, hein? Casquito président de tous les jeunes, président bah jeune il bisoté. Et puis il y a toujours un niveau par niveau. Et bah jeune on a bah masse na donc Casquito petit nanga benga petit nanga bah secteur donc il tombe Peniel et on a le bagage bah jeune tout. Bah jeune mo bi balé ba otambola mi balé. Bah ça bah rasta boy. Bah toi il faut pas soit délivrance. Donc Thomas Peniel il faut délivrer des jeunes on a ba cadre ya SAP ya TV to na cadre ya SAP ya ba fête. Non bango ba ça ba impoli. Bah ça na ba saperité mais ba ligaki na TV ba lobi ba n'importe quoi pour na ba maman moko kuta makaki net maman nanga est-ce que maman nanga makambo SAP aye ko lukanini est-ce que yo ndongo zana so komisi maman na yo est-ce que ça mabe na osepera il faut na sepera nango atene na okomisa maman nanga ba maman Thérèse Mambo est-ce que yo mona mutema mabe maman comment ina maman Boti maman Marie maman na Yesu est-ce que na sepeli bosuko ngaso na sepeli na komisi maman nanga yo suko komona mabe komisa maman na ye oh mais aux impoli aux amalé na nenga libanda to ke nomo na nenga libanda banani bazobeta forme na minute te libanda déjà donc ba Martin Masinda elamba pièce na pièce on comprend na moni Simon nani ba fait nanga Simon Mbongo na London na moni ba Tigana Zoeta na moni ye moko MP3 de Piro Matuba Pirin Scouti on comprend Pirin Scouti donc na moni ba masse belé ba betaka ba bilamba on comprend ba lataka ba bilamba ya solo donc baza na bango bo frère na ngai c'est Mamayasi on comprend Jean-Si Mayasi toujours dans les bons. Tokende siko message nini oko lancer na ba saper ya Scandinavie ya Suède guerre na bino eko le kandenge nini. Non, na Suède non ba saper on a tangi o balobela makamba bilamba. Na oboya batu musuti. Ponde tozali bo photo kabola. Photo kabola o latake lamba balobeli pona bilamba. Olata gelamba te oza muto otalaka batu betelaka batu mamaboko. Oza joueur beta bali. Oza DJ boka ba cri c'est plus ça la musique. On comprend. Non, on a déjà Blanchard Djema. On comprend. Dadi donc on a DJ oh bazana ben skilman na bango na mboka oyo. Donc c'est ça. Donc mutu na mutu monyo neto bo journaliste. Ça là qui journaliste. Donc to kabola mutu na boulot na ye. Et ça te que yo linyo so ba boulot nyo surtout kaka yo comme sous styliste. Ah petit na ngai. Est-ce que munoko na langi na no ibina ko lobate. On comprend. En plus on a mbongo te. Styliste ngo ya blabla kaka boy. Donc on a fait tout un peu trois de Piro. Matuba on est le prince monzale au beng sai biso potolo belato panza poke message no bengela ki Isaac Swed na équipe mobimba bomoko mboka. Non ngai ezaka ka no respect non ba mama, respect to respectaka ba mama ya liboso ya ngona no ngona nango. Po moni bato mususu to kolandela bango. Ba biloko fe basenga ba pardon parce que au monde toute vérité n'est pas bonne à dire. On comprend to po to lo barati. On comprend mais faut ba respect na ba parents tant au moni que no ba ngamba deli ka bilamba so da saper ya ko le belanga que le prince ou la taramabe boye moni mutu mso wana na mona ki wana waza longo kwa ba mongol wana alo ba ke display sate ya dans la display mutu wana momo na me longo ka lo kwa mongol wala te bilamba ba orange wana donc tout à fait mongol on comprend le ba yombe gauche hein na petit ne a chamazulu wana oh
Pour le display, au moins de tout la vie, mutoda partout dans mukilazati. Nzamba sala mutu na défaut naïe. Au comprendre, mutu musu au moins qui toko boye bien là, mais dans la maladie moko boye. Oh alinga kutu yoko to zakala musu na di koshi mulai. Ada la kutu loko la yo. Na ibito so komi. Ah, siko boule siko batane ngona no. Ba mumba basala raté pour baza ba mal bouche, des fois ba mumi. Siko ba olinga ba ondeni biso donner na boye so na vidéo mission na ke parler. Moi vite fait. Diakadima meza wapi? Sona diakadima on appelle ça devoir tu lo mutaya na ngote. Mareke batsango na batsela ngango na ba Facebook. Ngana zoli ngo repesa sous devoir. Non mais diakadima e mona na te na sandala Versace pour nga na changer ma solo. Mais diakadima meza nango. Toko mona poko za pe ozongisi yango so to defa. Non, na defa ndenge nini na mboko soko mi ko defa. Oko defa na makolo mutu mususu bo atoka ka makolo. Oyo ko bela maladie e maladie maba. Hein? Ah, biso ko defa ka tenga na poto. Tala diakadima mayango banda na zo yango. Siko lelo lali to esiliki. Te lelo lali pona ba chéri ba ibsenga monzale diakadima ma fait la tala. Il a les non tendre. Donc on peut ça devoir. On appelle ça devoir. On moni kombo lango. Donc ce qu'on peut na le bayi go eza Jimmy Show. Ya wapi? Oyebi makamba bilamba te. Tika ko kosela nani bato Alvaro Makambu. Oyebi makamba bilamba te ngamu ndona so magaza mboko oyo. Rigo Mambasa le responsable. Masa za ko fâché. O comprendre? Papa diakadima mayango banda. Ti lelo devoir. Moni yango, iza yanga moko. Donc c'est ça. Donc on a évité moi des dissesse comme tu chité déjà. Non, ba maman tout ya mboka oyo ya Suède, ba chéri tout ya mboka oyo. Ba mère na nga dolo. Chéri ya Dodi, mère Rita. Donc presque le moment elika ba chéri ba basi tout ya mboka oyo na pesi bango ba mbote na madame na yo pe ndaku na pesi mbote na respect tout le monde madame a digital maman Pauline. Donc ba nani ba sœur na biso tout ya ba sala na bomoka mboka donc partout dans le monde, maman tout, maman nanga moko, maman Mambo, maman Thérèse, maman Abotanga, Bota les presses mondiales, mon balona colonna, papa Lopang en Suède. Toujours dans les bons. Moi exclusivité. Ce qu'on a question, moi faut tout na Isaac Suède, micro yango tout na Isaac Suède. Ah Isaac Suède, yo sangone Tanzania. Non mais yo président Suède, ya banani susu. Hein? Ne mutuna yango na. Mutuna ma président ya banani. Omoni na moko yo. Tous na ba chroniqueur, na ba animateur. Et puis je suis le seul journaliste na Katia Scandinavie. Donc c'est pour cela taba to ba moni abi que non, jeune tonton so la bien, ba pesinga pouvoir président de tous les journalistes. Ah, c'est ça. On a question on a na yoka quoi. Merci beaucoup quoi. Donc merci pour te poser qui belé na www.bomokoyamboka.com na bili ezali ko bino digital mais pour finir nazali ko pesa o mbote na wo ba bengi Ezaïn Tsululu, la bouche autorisée na kati ya kin babiso lingo le kana émission qui tarata la munene et komi bomoko mboka na kin et je vois aussi celui qu'on appelle Orgazi Manhattan ba plein surtout ya Suède ba vrai surtout ya Suède des acteurs da pesibino mbote Ridi Umba les parrains toujours dans les bons Percy Mbala demi qui li feli petit frère ah petit nangai yo lek les princes monzalé to mo chité na ebité maloba suka na mukwalelo ezalini o bato balinga biso na 3W balanda biso na 3w.bomokoyamboka.com parole no ya suka ezalini non parole nanga ya suka ezaka que non merci beaucoup vraiment na émission ningi l'équipe bien bon na olobaka que non na opesa kaka na ebisa kaka ba double dako ba na TV o balikaki dernièrement na caméra na yo donc bazana moi batu na bango mo boye baza o ba otinda bango mais moko non ciblé avant na Yousubi kombo na ye mana oloba kombo na ye talanga bien kombo no innocent on comprend nous a rappelé innocenté makambo tout yo sala ka ya solo parce que nga un problème na yo ti na linga mwasi na yo te na zombongo na yo te na benga okutu te to bima pe sika moko te to no mela masanga maintenant on mona yo ba jozo na ngo tinda ka pechu wana ya mwana ya mwanda wana ndo sala makayabu na mwanda on comprend oya zolo gayar aya ko mankaka bato ko mankaka mère na ngai na bleda ka msoza marque mongol abeta ka masola ba display ya dans kitoko te donc mongol on comprend le balwa muyombe gauche on comprend fara boy a kokate na olia rapide mais yo innocent keba on comprend yo de jour dans la radio na ko besoin criminel na mboko bato bayebi yo donc so ngina beta ngo nyoso oyo ezaka na kati so na olingi yo moko bima ya koloba na écran okomona oyo nakobimisa na banza groupe na bino tu wana bokomona elonga madoki makambo bilamba soko oyelanga makambo bilamba oza sape ya kolobelanga makambo bilamba pas d'injure ba makambo famille vie familiale ce n'est pas bon mais yo innocent na yebiso vecteur ba makambo su na bombi
so oza mobali leka na bomoka mboka leka na sisi nyonso tosalaka video moko boye babenganga bayebisanga okomona mpo baréunion ekoma osalama na ndako na yo nga na ndeko na yo te nayebi ata moke ti oyoki nga innocent ozalaka innocent te criminel ndenge balobaka toujours le propos tenu engage que son notaire ndenge balobaka le prince Monzale quelques dédicaces. Non, Pablo Pachimoul ve na ngai Pablo Pachimoul ve na ngai Sino Mayemba ve na ngai Steve Musi na bosani te petit na ngai Rafilele na recevoir petit na ngai Aga Star Jésus Maniata Jésus de Nuance petit na ngai ba petit na ngai tout ba sepelaka na ngai na pesi bino ba mbote Daniel Oleke donc ba masa tout ya vie o ba sola na ngai bien donc na pesi bino mbote c'est tout quoi donc on a rolo ba yangwana donc Daline na bosani te na Brazzaville c'est bon donc c'est tout quoi. Toujours dans les bons Bonico et à suivre Percy Mbala de Mikili toujours dans les bons na pesi mbote na ba bengi Nicole Makuiza tante na pembe alonga nzala balobi bomoko mboka toujours dans les bons tozo ke na bango kaka boy Bonico alino scénario abenga ngai mais talaka na ozada na bakin donc mariage ne fona zala mena ozana bakin na bosani pete donc bana Ferland tout donc na zo une invitation na bino ya soirée ya poto na poto on comprend ya poto na poto donc na zo na ozana katsu quoi. Merci pour le passage non merci beaucoup merci donc na sepela to merci ezako ya bino Isaac Swed, le président de tous les journalistes Scandinavie, toujours dans les bons na lobaka. Là, je salue celui qu'on appelle Joao Ndombele, les bibliothèques internationales Angola. Et je vois Persimba de Mikili, Felimu Kebaba, vrai, surtout staff Mobimba Isaac Swed, Balobiso qui lingi libanga solo la po, soko solate cadaver. Donc, Isaac Swed, le président de tous les journalistes Scandinavie, n'a pas si équipe Mobimba, il y a 3W Yamboka avec Digital Momo, toujours dans les bons jamais na boya, Bonico et à suivre. Check. Petit nangai yo lek Nzembela attaqué bango nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital oyo tobanda na ekala nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo apambola bango. Nzamba azokumisa misho bongo bino boza wapi na Nzamba azokumisa misho bongo bino boza wapi Nzamba azokumisa misho bongo bino boza wapi